Tour du monde et d'une image. Banda sango bilili. Yekola kolo ba vérité mama. Lwambo makiadi frankwa lo baka solo e. Mobuki lo kutana ndoki se moto moko. Tata na bino zabolo e dongolo miso e. Bokoli moi na Margedon. Est-ce que na kosi dit le tour du monde? Bakoli moi. Yanga motema na pesa. Tour du monde et dino image. Yanga motema na pesa. Anise Ndombasio. Les Parisiens. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs et nos publics, vous êtes fidèles toujours dans Kelly Katenda, votre simple serviteur, dans toujours idéologie, Kelly Katenda Zokota partout. Cette fois-ci, tout va comprendre que Kelly Katenda Zokota partout. Il y a Zokota toujours partout. Na Bokasité toujours, il y a grâce, il y a studio Mama Kinzembo. Eux ont réalisé ma caméra bien studio Mama Kinzembo. Eux ont toujours na Edino image tour du monde et Guilain Tsambou, caméraman, on attend mon abonnement, on a bis danger pena. Donc il n'y a rien à commenter, il n'y a rien à dire. Kelly Katenda, la seule journaliste au temps le micro à Paris. Mais les lots Kelly Katenda dimanche, il y a les lots, et dimanche aux équipes nationales, la aussi mais jusqu'au bêta. Donc en tout cas bon, na rolo ba ma bête match qui est dans Nil. En tout cas ma bête. Mais les lots Kelly Katenda kutana Ninkes Bayaka. En tout cas bana kine besoin nanga, bana Brazzaville, partout besoin de monsieur Kelly Katenda mon Ninkes Bayaka. Enfin, nakutani nae. Bonjour Ninkes Bayaka. Bonjour. En tout cas, le public est en Abisso. Déjà, on a remercié dans bateau en Abisso. Bamonga Kelly Katenda nakutana Ninkes Bayaka. Donc, comme surprise, tout le monde na terrain à porte de la chapelle. Ninkes Bayaka ayo usani. Azara abeta rapi baleti. Elo na rolo baraka. Toujours mort en Abisso. Torozara trop musique, photos zara partout. Les là parce que là au moins salami na Paris ça munene eza na Paris eza en Espagne donc Africa future pardon eza ba bengi singa donc eza na vraiment association eza espoir na biso po na potone eza ba ya pe bele bazo souffrir quoi yango ezo aider bango lingo sala ba restaurant du cœur lingo sala ba mamwe belé et là on a papier bani donc on a ngata ba benga na mona yo boule mo ya bien quoi fallait na ya on a masolang. Merci à toi Ninkes Bayaka. Non na bi que nan to komi côté wana te mais la qui sera public donc ezali Africa Future eza association Africa Future ya humanitaire c'est-à-dire mutema na biso eza na association esa sabana ma ebele. Donc, en tout cas, déjà, je vous présente Kini Bana Brazzaville, besoin d'Abisso. Les lombos en Abisso peut qu'il liboso, les lombos en Abisso peut avancer. Tout ça, il y a beaucoup plus. Bah, ma canisia boy. Ne salake, ma kumbo qui est liboso. Mbo kana biso to soutenir ba idée ya boy. Soki muta bimisi di na ba idée mo ya kusunga le peuple. Eux za ko souffrir na Congo, eux za ko souffrir même na poto awa. Batu miso ba na poto ba na problème mikande belé. Donc, en tout cas, l'association, ils ont aidé Makamou Belé, même Makamou Mikanda, ils ont aidé Batou, Makamou Belé, on a poto, ils ont aidé Batou bien à Congo, et surtout, ils ont aidé sur l'Est. Batou va souffrir au Congo. Africa Future, il y a président Papi Mangunza. En tout cas, merci beaucoup d'avoir aidé déjà. Alors, Ninkes Bayaka, poto sur le sucre, on a une idéologie. Ninkes Bayaka, Banakine, besoin de Ninkes Bayaka. Bayoka Ninkes Bayaka. Expliquez-nous pourquoi Bayoka comment Ninkes Bayaka dans chaque artiste. Bon, na rolo ba mboka ezaka mikonzi na bango ezaka mikonzi nango quoi plutôt na rolo ba ndenge na bon na rolo ba na ebite lo na roye biso mais na Paris ta ba otanga Paris ba omona biso quoi donc ta ba lo ba Paris ba omona ba Ninkes ba reta genzamba poto banzambe ba koma ebele mais ngaba na perceler c'est quoi perceler ça ra moyen de rendre likolo banzamba mingongo bali sur nzambe ya nini bali ngana ma le vrai père céleste nzamba nyonso nzamba poto donc tababi poto ne toloba so mo to na kiniti mutu so awuta te États-Unis aba awuti wapi poto mutata awuti ni poto donc ngapa na nzamba poto nzambe ya banzambe nyonso père céleste la likolo.
Kitoro ya trop Nikens Bayaka. Moi je dis un grand merci à mon grand frère propre Onazomo des minutes on a pesa mbote vient ngai Tchatcho Ochombe ya Tchatcho Ochombe motema ya sœur nanga Nicole Lugano na salon Naomi coiffure na la plaine. Merci beaucoup na vient nanga Tchatcho Ochombe oyoki correction vient nanga Tchatcho Ochombe. Merci beaucoup Nikens Bayaka public elinga ba nzambe babenga ko nzambe ya Paris par rapport ya nini par rapport ya forme par voilà obige la veste pour moi moto bani. En tout cas, Nikens Bayaka tu as peine été. Talara. Oh tu es réunion association, tu faut moi veste. Comprendre. Mais moni elo na ina loba na otala ngwa. Bon elo na ina loba moni jour moko boye. Moi ba dimso ami benga banzambe. À partir parce que biso banzambe tozalaki. Nezara ke mutu muso mono nzambe nani oboye. Banzambe bana bango belé. Bon moni nga jour mo boy nazala place mo boy ndezaka ke non ba moy ba terrain anetika ke non terrain fona ke suba na ke suba mona mona vie mo boy via mkolo via na ka benga nzambe obike nga comme na nzambe te na otandeni mo ka mo danger obike via na bina obenga yo nzambe oke via na ya obike agunza penza ya via na gunza ma abina ngabi Nepse nganzambe abi yo nzambe ebate. Yo nzambe parce que nzambe ngo lo ba ko tuna ke sote nzambe pourquoi? Na tali na kamwet mais jo benga nzambe poni. Eta momo sikoyo ti pona bi yo nzambe. Oza nzambe to na piroche petit prince. Abi yo nzambe. Abi soye barate mamosa na poto et puis tro sa masute. Abiobi ke nozana na bakala kala ba mama mo boy na poto yaki petit ande to vandi boy na bar romona yeno boza mal à l'aise parce que ba groupe mo ezalaka mais tant on na ye changer idéologie na on sala kaida oh papa imba fula parce que ngam na ya yom to fonda à kaida oui bon ba di papa imba bana papa imba ko déplacer papa imba nata papa m'a route même téléphone que tu revends mo a ou même on a bien à côté papa m'a mutaya na boule et ta que ba massa tout ba Patrick Meka ombre jaune ba Onos Limbambe parce que zala ba tu belé même nani même Bolisson les gars japonais Cyril la famille a Kaida la famille tout zala na kwa Kabila nezaya gouvernement les appels na batum so ko kota Albeta portité quand il ba Syrie pas nangai mais Kaida ndengezana ba tuneti ba nani ba fils Dungu ba trésor ngando ba héritier scram mais Kaida vraiment ndengezana donc ba tuneti ba fils Dungu ancien amuto akoli na Kaida si pendant le bique yango moni que non lelo na bengi nzambe ba tuneti ba Michel Lutumba ba nani donc ba ya ebele quoi. Comprendre baya ebele donner ça na ba benga ko nzambe pona nini jona bisinga mambo sana pare sa mate mamuni osala ke batu mo babima ke bazo réunion beta bango sec banani wana beta sec public bazo landa yo edino image tour du monde pare za na combien groupe pare za na la Firenze pare za na la Firenze pare za na la Firenze ba venia ka banani pare ko manager set et puis ya souke za Kaida siko na ba groupe nyonso groupe ni etika la peine existait ti lelo na ba groupe total bozo mo te ba nouvelle call ba to mo la na vitrine expliquer vena ngai Roger Konde Mireille Pianzela comprendre groupe ni etika la na Paris so tuni oyebisao groupe ezobeta sec et la Kaida na bakar na mamambutu kasi beaucoup taponga lobby il paraît à Panza à Kaida na lobby na bien obi to me robeta ba masolo lone ya na Paris crise économique o senti que muta bimi ça ba so makaka na mambutu donc c'est à Kaida le crise économique mutu lelo champagne mutu ko so manao whisky ko so mano oso mateni nera bobani pantalon 1700 balles chemise so combien en tsoul au calette au calais au lingo ke tonganda quoi parce que l'on est à moni ba masomo su photo beta ba yango moni ngabe ngamba beleti to kuta tete en tout cas mbali na benga plus de 15 fois mbali boso kutane lelo so to kutane lelo ya pour masolo bien Africa Future ya président Papi Mangunza
parce que ma forme est comme na mouillement bato mususu lelo forme faut en l'art forme c'est l'art ba yango forme ça à 6 mois siko livre tozo bateza livre nini bible otoko ça te bato mingi ba dépôt elo biloko la teza yango en tout cas il dit une image tout du monde sur la biso yango malgré catalogue bachaka pe prité mais sur la biso kaka yango masolo pona poto mais babi na poto la mbato te kama apika na livre au monde yango ba deuxième mesalit te biso zo monyo boye po tant monyo boye non là ta souté si moment a jomo mona ke a jomo na ko mo boye a roya o la tanae mais o reza mamba soni so zo ki yango te o kai muté mo zo te zo mpa maman le gibi la o katana na chapeau on dit chapeau zo ki te chapeau e kota ki te chapeau ya iga pona défilé chapeau ya pona défilé mais bilamba yango yo ezana on ni bilamba on lati John hein crise économique zongo pena bien crise économique donc c'est chaud quoi comprendre c'est chaud donc ngezana to so la mingi to so la babi on na kata ya kaida baboyo kanisa so beaucoup mingi te akaida za famille akaida na opeso exemple net fils edung na héritier skamba ko la na kaida bon Cyril Kina te mais Cyril Kina na ebiso Cyril Kina c'est massa Cyril Kina kaida te Cyril Kina kaida te ba de la honorable de la menga ya ça va ngai bien de la ta de la non de la nan ngana ebiete o tout nga Cyril Kina na ebi Cyril Kina tozani na ba non parce qu'il y a des noms et les vrais noms net biso to ba vrai nom il y a à comprendre parce que au bêta 15 au bêta toujours sec mais balobi batumisu balobaki na ba époque ya ba Nyarkos au moment n'a jamais peut-être papa mbazu ya côté na clip à défiler mais babi bakamwe ba moni ni 15 ba ya kana kati ya clip ya Didier Lacoste mon kentonga ya na changer ba donner belé donner les abos comme mutu so minzembo faut ça na clip ozo comprendre maman que ta nzambe so ke banzela na tout banzambe quoi et puis miko na nzembo pas venir na mukulu na négocier to beta sous clip ce clip à tout yo na kanisa somo quoi tout clip à tout ta ravi na sous mukulu parce que so to te ma forme ma musicien ma forme vient na katia ya on se retrouve to lo batolobi na viona que to l'accès couleur na solaire ba massa tout ba Patrick Meka ombre jaune ba fils Edungu bangando ba Piscaska Songo ba Micha Lutumba comprendre akaida au gars complet ba non oui c'est bon parce que akaida ya déjà et la famille so du likambu au ça on te faut expliquer pe ba massa va d'accord ba pesinga chance na bango ba pesi fait vert même hier même Mathieu ça la kaida ça bino Mathieu kamani na azana ça la kaida abunda donc il solo alors Cyril Kina poto kabona Nikas Bayaka Cyril Kina ape master na yo donc Nikas Bayaka poto kabona na yo na public ko bazolanda yo lelo yo okomisa le banini ya suka par rapport ya gouvernement déjà à Kaida et puis par rapport na yo moko Cyril Kina ndenge ba moni Cyril Kina forme tozo continue et pardon bengata si c'est Cyril Kina za master na yo ba boko canapé. Ah, merci beaucoup. Cyril Kina, mon niveau ni 15 bayaka zo bana pona yo. C'est un frère. Alors dernièrement na yo na public bazo na yo. Bon là on a rolo bara biso na yo sa pecho bazo ya poto comme na deux générations. Génération ngulu. O ba musicien ba ina ba tondisa poto ba indonde Paris na génération Langila. Langila o eza ba masola ba théâtre po ba théâtre pe ba yena ba tuna bango. Moni forme so bobeta son akin. Forme c'est l'argent. Forme eza vitrine boutique dépoté. O bo mona ba dépôt yango na forme té. O ba dépôt ya so ba troisième mai et donc na ba dépôt banine. Forme né na sabino o ya Bible. Et puis forme ya d'élégance. Forme nyoso tout bo mona bola ta ngoté. Eza ba tu susu ala te lamba 4 cravates. Agumba boya sa boya yango bilamba te bilamba za classe de bo moninga boye tout à John so na ki na change Élysée na okota na ngongo to le quand même na Trocadéro to leka comprendre mais ma forme musubola na ngote bon parce que forme za passe parce que ba pecho bazo le ba vitesse
bayoka biso ya Nikens na bayoka biso ya Nikens na bakini batanga biso ba télé baye comme to comme kota mabulu manzenga nga kota so babar wana bar tout ya bazairo kota ngosuta namo me na ndako libulu manzenga zana robenga nga tena ndako neto meli to langwe parce que babar wana ba job auta bakini bayoka babar wana tuna sango libulu manzenga dernier bar pas mami aussi ya dernier bar bon pe ndena ba bar mais to ki mo parce que balangi là trop de langi là bapeto ba ina ba vitesse bon ni ke ah ni 15 ba kana mi retu tata nini peto paye pièce te yo sur la pièce ba jusu bo yamba sur la pièce ah sur la pièce mais na pièce te to ba na yamba mais na mona rate mais ba kompe na ebité ba beaucoup tapongo ba honorable de l'armenga ba te belé nga na ebité mto bango nga na ebité parce que place pe bon bazanga na yana te comprendre mais na yebisi ba boka mutema pièce au sol na pièce moté faut pas comme ba pièce belé beaux en espoir nga na ta big tonade nga na ya poto na Hollande avant na Paris na lata manteau longwate na yebisa rabatu nga mungo na ozwa. Alors merci à trop Nikens Bayaka. C'est bon. En tout cas potoka bwana yo 3-4 personnes balinga Nikens Bayaka. Basa tambote de la part de Nikens Bayaka mais les solo nga Nikens Bayaka ici était ozaka flash. Après, nous avons Nikens Bayaka tout fan, on est solo là, tout partout. Tout le monde a vu Nikens Bayaka, tout soit journée mobimba, tout soit Nikens Bayaka. Donc voilà la première tribune déjà. Na ebisi bino au monde on kala mingité, journée mo manazana Nikens Bayaka, on filmé yenga vivaka. Toute la forme, à souika na forme, to Nikens Bayaka papa wimbaloba, nkento yangolo, inzo yangolo, kulata yangolo. Tout le soit Nikens Bayaka. Alors 3 personnes bazolanda yo, dédicace na mbote pour pas se pena. Bon, ngave mané na boye na atala route quoi. Bato babwa bato bazaba ebani. So lingi libanga ke ne pas batwana. Ngave mané na atala route lo ora na pesa mbote. Na pesa mbote mingi na John Galliano. Ah mo pesa kaka. Te na pesa mbote na félicitations à John Galliano na likansa du au sala pièce. Merci beaucoup Nikens Bayaka. Moi je dis un grand merci à Mireille Pianzale et à Vienanga Roger Kondo pourquoi pas na président Papi Mangunza Africa Future et Vienanga moko ya katsi oyoki correction Vienanga Tchatch Ochombe motema ya sœur nanga Nicole Lugano na salon Naomi coiffure na la plaine. Merci beaucoup na Guylaine Sambou, merci beaucoup na Zabra Luku Sabatutu Bozo nanga, merci beaucoup. Tour du monde et d'une image pendant sango bilili yekola koloba vérité mama lwambo makiadi frankwa lobaka solo ye mobuki lokutana ndokise moto moko tata na bino zabolo edongolo miso ye okolimwa na Margedon. Est-ce que nakosi dit autour du monde bakolimwa yanga motema na pesa tour du monde et dino image yanga motema na pesa Anise Ndombasio les Parisiens yanga motema na pesa tour du monde.